parce que moko il y a membre ya NTPC secrétaire général Oxygène ni mutalobaki yango ba c'est pas vendre na banda jusqu'à ce que programme ya ekosalam na ga tu domina non général Kasonga bi que to vendre nda to matanga chaque côté o bangi zinga o bunga mo vendre na le général comme ce matanga to yate o na bangi do siga o tieso ba mbila so yeba kangio tina bata famille bakanga bango ne bo idée na kineka ga général Kasonga mutalobi bongo na kanté bongo mais gloire à Dieu général batalobi mo wana te ke to yate mais ezala pasi ba na mona obela mabete ya lobeli ba sympathisant na bango alobeli bisoté opération oya kowelela obsèque parce que comme moi trop so artiste a koufi kowelela ibembe kowelela matanga kowelela organisation c'est dire quoi to ebana une vérité yango tant que kowelela organisation ezalaka na nini ezalaka na kati wana to ebaka c'est-à-dire quoi Nzimbu. Je vous dis, au moins il faut que le ministère, il y a les Romains sans poignard. Dans ce cas, on a pris une lettre commission. Donc, on a 50%. L'heure est grave. Voilà, bienvenue, fidèles internautes de partout, Bolanda Bisso, Bolanda Bisso, pour vos opportunités, Bolanda Bisso, na journée toi télévision. Merci encore une fois, Boza et Belé de partout, vidéo au Bolanda Yango déjà, na journée toi télévision, na l'ité à Kanda officiel, Bolanda Yango. Voilà donc, tous en a le président JP Massamba. Donc, tous en a par rapport, il y a Bob Sek, il y a l'artiste et comédienne Mama Chako. Oh déjà, ça fait une semaine et demie depuis Atiki Bisso, organisation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi programme est robimate? Pourquoi moi des autres alliés? Pourquoi par rapport à émission Oyo, émission Nabino Bolingara Mingi, temps réel. Voilà donc. Le président JP Massamba, bonjour. Bonjour. Boni. Ouais, Nzamba Sunga naza bien. Nzamba Sunga toujours dans la grâce de Dieu naza bien. Voilà. Président JP Massamba, ça fait déjà une semaine et demie depuis Oyo, Mama Atiki Bisso. Jusque-là, programme Ezako Bimate, c'est dit à quoi? Bon, je crois d'abord, il y a famille biologique. Voilà. Et puis, famille, il faut se réunir ensemble. Pour ça, le programme d'ensemble, pour la maman, on passe sur une réunion. Non, non, il faut tout ça, le programme d'ensemble. Dans la famille, il y a pour là, il y a Jackie. C'est un peu ça. Président JP Massamba, organisation, tout le monde déjà Bapolo, Tokanissa, au Kendagi, au Bandagi déjà en hommage, au Kotagi Studio, Sali chanson en hommage à Mama Chako, ok, sous plus loin, tout le monde est sous l'eau, il y a Bapolo et Bimi, tout ça, aux autres parler, aux autres, on va mingi, mingi, par rapport à ça. Bon, en fait, Bissoza, la structure, mon fondation de Kantana Bomoni. Nous avons aussi des partenaires, tout ça là-bas, on a commis, Kokodan Zombo, Bendav ma caméraman. Kokodan Zombo rend hommage, rend hommage à Mama Chako. Donc, au moins, quand on René Kimbante, qui papa Lobé rend hommage. Tout ça, la corporation a besoin de Zara, tout Kanissa, pour tout immortaliser mon âme ce soir. Pendant un gros plan, mon Kokodan Zombo, il y a un déco. Donc, ça dit, tout Kanissa, mon aîné. Il y a une structure, il y a un partenaire par-ci par-là, il y a un membre, il y a un bisso. Tous les ensemble, nous avons bisso. To bandaki déjà sur le studio no monaki studio zali rien d'attaquer le col va te voir que maman koufi ba non maman zate oui que tout la malelo partout le monde ba comme oui maman penda zate ba on mona ndoto et comme une réalité deuxièmement façon qu'on les appelle ça t-shirt tant on les gars ah il y a seulement maman zate au monde ils cité ba non maman vraiment ne plus toujours compatir dans la famille telle la famille benga et sengai. On peut battre t-shirt la maman nous on va contribuer dans le pour nous là maman n'a pas Jackie donc c'est un peu ça. Le président JP Massamba toujours il a toujours Mama Chako mais moi des ordres comme ça m'a ébélé des ordres commis il la organisation toujours c'est dit à quoi parce que boza structure les moins ébélé boza wana et tout le monde a un TPC zali wana ils a dirigé par Masumu Yomo Zawana Tokanissa, Pakosiko Zawana, Nosanjo, maman, femme artiste Afa, Bazawana.
mais désordre déjà au salama tandis que plateforme boza ebele organisation naninde aza à l'auteur il y a organisation il y a matanga ya mama Chako. Bon d'abord premièrement ils a famille naie biologique bango baza amoni Patrick Azana amo bande konos bazana baonde bazana en pivot ya matanga premièrement. Deuxièmement non to sali comité mo te restreindre OK X azaki ngani Y azaki ngani V azaki ngani ezala noté depuis kufaki le milieu artistique et ça la maté mais moto asaki premier pas au na morgue ezaki ndeko na biso elombe Forcin Soukari na biso moto dali ba on est détenu peut-être à ce de décès donc on va passer déjà premier pas biso la corporation photo s'incliner na moto asaki premier pas elombe parce na ngambe maman Denis Nyankere côté fondation faut bien que ça biso to solo landé to ça la organisation obsèque yande ko na biso mais jusqu'alors signe de vie exacté avec peu mutu morote signe de vie exacté président JP Massamba toujours mon ba maman baza oleka to lo ba vérité lelo parce que oya kufi az artiste ya munene tant toujours benga ya za référence ya artiste et comédienne a passé vie na ye jeunesse na ye mobimba na théâtre na musala ya théâtre alali lelo bato baza na besoin ba mona ndenge nini bokolela mama Chako na tana ye ya suka to moni ba mama bazoleka ba émission mo etbele baleka epena RTNC baleki epa ya na biso na tilo kole ba femme artiste o baza kolela toujours que ba organisation ekende malamu bango nde ba artiste et comédien il faut balela moko na bango o ya kufi mais côté mususu d'autre part toujours omona on dirait vient na biso papa na biso Chaka Congo artiste à danger il est pas côté makambango Pakosiko en Osanzo il est pas côté makambango il paraît moi des autres zawana o ezake il faut bosangana entre bino na bino ba plateforme on a organisation za la moko yango ils ont créé des ordres de babongo bon na zoloba omoni to que na ba ordre dispersé c'est pas bien de le début tant ya kufaki bandeko banotika na morgue omoso mudako tika ja ko na morgue ça ça déjà premier pas yo yaki na ndako ya tiki na morgue OK et c'est nga foza bozela ya abeng sabino de boyip sandeko to kuta to sola ngana osepela na likanzi oyo makale boko azo sala ke abenga mbuta na biso masumu to vana sur même table tout ça la organisation matanga ya mamba wela te eza mamba poste pété o ngai non so to zongi to ke plus loin bato baza plus blessé za famille biologique na jamais nga Massamba na comme na famille à Chako be mao bango baza nango jamais ngai na zo ma koleka bango na kosi peut-être m sunga pe na olia na kipe na kapela na lengulu na meli pe secret mais bon peut-être aux hôtels loko tchana mon roté pour douleur tant olia zo kanta Jackie zo kanta yana bango la différence mais ali côté wana donc d'où ngana ko senga tozala to na ordre dispersé kolega na télévision bo senga na télévision bo senga na télévision yo so na leki na média na lobinde ba konzi ba yokinga non voix malamu yali ko kumeba to ba lettre et que na voix normale ba bandimi bino bokutani ne bosali ba échange mais coup de chapeau qu'on a vu ministère de la culture azo makamwa mais ayibi ndeni na kosala pona makam o donc maman ministre coup de chapeau tant kozonga yenda za na Goma tant kozonga nde yenda oza makambo ya bandeni kosala oyenda kufeli moi notre patron des ministère de la culture za nyo se tigali tozaka ba memba et puis toza bana na se makola ministère de la culture za donc mingi zo zo ça ba tirer mais zane to luka ba profit ba mbongo na biso. C'est ça, le problème on a tout malgré tout le monde dévancé déjà président JP Massamba. Qu'est-ce qui se passe entre bino ba organisateur to ba président et ba plateforme opération Oyarouele la obsèque parce que comme moi trop ce gars artiste à Koufi kouele la ibembe kouele la matanga kouele la organisation c'est dire quoi to ba une vérité en haut tant que kouele la organisation ils a na nini ils a na kati wana to yebakate. So moni bat baouela normalement le besoin très sérieux. Téléspectateur ba la biso partout dans le monde. So moni na matanga bat baouela. Baouela accord te baouela ramon soleil za elembo yango nde thermomètre ya économie yamboka na yo. C'est-à-dire quoi? Nzimbu. Je vous dis au moni mo foko bimaka wana na ministère ya onde bat les romains sans poignard. Mbongo. Au mona wa télé mazane mutu na biso. Azalaka pa na biso X. On a bien pas Y, on a bien ta muta mutute. Ba commission, bien la sous-commission. Na souka nango ko mona penza
baye na lettre commission donc ngani na ko zombongo boye 50% na 40% makuna trop commission je vous dis 50% à 40% bimaka ya on mona ne début na belelaka IGF oza puis IGF kota na makambo na bi ko kota ka ba mais comment to bela IGF o eza mamba ya privé kota mamba l'état non ministère a culture ba créer institution mo na IGF na kati ba poma boye elle bino bela ba conseil na ye ba bimi lo ba IGF pas IGF ngolo nini ba pesio mo bo gérer dépenses de son notifié ngo na melaki mai 500 francs mais sur $200 bataki provision oh na matanga obe pa na bino na ndako pour nini o tene na ke fa mi la provision na ndako pour on sait jamais o na zoki mbongo na somaki bilamba mais justifiant ngo soki te mubambe na mukamate IGF na zoki vraiment contre na matanga akota ya jipe masamba lelo oyo tango yo zolo ba bongo soki ba pesa ki yo par exemple yo zala organiser obsèque ya mama Chako peut-être ça tout le bango bongo yo pour ngoza na commission de la kati non ngai omoni nzamba salanga ngolu ba ndeko biso ba yebi yango to sa matanga na mewa so comme référence o monsieur tikala ba mama makila ba nani tout yaki mama musu mais mama o grandeuse makase yaki na mewa so surtout ndeko anosanza yebi sa qui est masamba et puis na boya bamba ba contrat ba sala rasimanda o pesa pourcentage na linga ngo te ndengo singa na ndenge pour singa na lobby j'aime pas ce pratique wana au singa yo bi 50% combien ba peso bena admetto 10000 yo 50% ba kaboni mbongo na katikati ba peso 10000 $1000 kaboni na katikati ata yo moko mais quand même peut topé sa artiste et comédien raison moukier par rapport ya non ya kaboni mbongo te par rapport ya organisation président JP Masamba parce que tout le monde peut la fois passé ba télémena ki wana matanga mama makila babi bango ne ba artiste balela artiste na bango lelo pe oyo Chaka Congo na no sanjo ba ko bima na mo pe batiki organisation na ba théâtre pour oya ku faire dans théâtre. Artiste c'est un celui qui signifie artiste. Un artiste. Ce qui est dans le ministère de la culture et dans le ministère provincial. Anazo au monde a formulé à Tokanissa. Et puis au monde a Moussana Salaga. Un producteur va combien d'artistes pour dans une carte d'artiste dans un angle sur une carte d'artiste dans présentateur. Montenegro a comme un scénario comme une histoire artiste. Menuisier artiste. Maçon artiste. Charpentier artiste. Mais vous artiste on a couturier artiste. Un producteur donc on va filmer, on va major comme un soit meilleur le bazar artiste. Tu technicien na fille artiste. Mais vous artiste artiste ne pour ngazo comme film sur mon arato kantangai. Banzembo, ce que plus banzembo to beti hommage à Machako. Na combien ngait. Bon musicien zanani kwanga. Asa artiste. Vous comprenez? Donc les artistes na été so bien bolingi na za ndenge nini. Mama organisation et c'est un membre des artistes refouté. Comme on fouté pesa mutane aza expert ya organisation ya BBMT mais ya ba événement ba tamine ba benga ngo événement comprendre tant événement il faut pesa batu bazana problème mukende sala ki mambu ya Velu Tumba aza musicien yemba na groupe nini metane le gars le Tumba ndenge le gars vous comprenez dire ne ngumba tanga sala mama yo mona za nani dire ne ngumba metane le mutu za na connaissance. Il y a des événements minés, tout quand ça des événements minés. Tant on a aspect wana, comment on orienté, comment on là, comment on ça là. Tant tout ça matin à mamé waso. Bon on a gagné monter ça la espace. Ba demi boya pesa biso tala dadi. Mais ce qu'on problème ezali est-ce que moi ezateni ngala lobela ngo mingi ndenge na lelo on dirait ba exiger yango ba obliger yango na matanga mama Chako ke bosangana yango dezo créer problème o ngala tout na ba question ngala tout na go mingi bosangana ka te bolinga ka te ko sangana entre bino et bino ba structure nyonso wana pourquoi tango ba sengi to sangana ba lobaka mukonini une semaine yango depuis tout ça de ce kutani to sangani na tuni kiso so sangani ti akwa bosangani na noté jusque là suite moko malonga ezate on azolo bana yo ke bolim santé on azolo bana ke ezana mofuku po ebi masamba sera yo timbela cop to salaga mikande bimana poisa fo to sangana te to tinga bongo pour ça bosangani ngana o mongo koti comme autant bon on est kende wa o te biso de sala bongo ngana boya non mamba sala bongo ezate il faut zonga ba kidezo mo ki bo se platé o vérité monsieur na télévision bo nimango te yango mona bandeko ba boya to sangana pa ba yebi cause ba boya ka
pour bayebi ki mufuku ministère soko ya pesi no mufuku bino bosala nini bio mutawa longola 50% tala kindoki honte à vous osala ba pratique wana race de vipère que vous êtes honte à vous ba vautour papa tala 50% donc so bimi 20 000 10 000 au kabona on katika to dino 10 000 apo landi sumbongo na bosala ngo organisation donc 10 000 les ana nuya yo botana 10 000 ya yo vraiment apo landi so botana 10 000 to sala organisation allez-y comprendre. Ce que bateau la président JP Massamba ba omi tout na mingi siko na pari ya président JP Massamba souci majeur na yo na obsèque maman chaque cosa nini parce que ozoli kapé moi trop de na ba télévision et tant que membre ya to kanisa président ya plateforme to kanisa artiste ndenge yo moko lobi o ya kufi azali monument souci na opende zo zala nini souci na ngai na senga na début to yokana quoi compensation devant ensemble ça la organisation d'ensemble famille peut sengango gloire à Dieu na famille sengango mais on va ba nga to yokana tito sani il j'ai fait ça msala ou bien ministère de la culture a gérer mbongo wana tina suka so mbongo bima pour ba rater zalaté pour bien écouter na mutimo na place mona ngenda na bati na vanda ngabo na mo kaka mais on artiste na ibiete avant dibe alors moi so mona manya vanda ngine wana ono boss vraiment ngaso na makulu dimba na bata na mulila bata miso na bendi sikomo amona nga Figaro te na bendi ma façade no yo kozuna yo kaka o to kufeli na kufeli ya wa ma ya na nga nikolela ya na ngonani ya na nga pena famille ya na biso sto ya na pena mukolo famille to kufeli na tela photo abim sa photo boy na kengedi la ka ndambo boy photo mama Chako mais yem comme on est le Tumba dans mon Congo mais il y a un comme Moutete là tala penda coopération ça non on gagne batikenga chose biso za la bongo côté na biso ya mageno ba le qui va se mettre na cercueil mais yo za mon Congo o akufa za Moutete là ozomona ba vanti tala suite so batabongo otika bondeni tala suite mutamo ako senga ye mon Congo alors le yana kufi mutetela basungaye par rapport à des ordres de bimala matanga ba des ordres des agi mingi jusqu'à ce que babimisi quand même loi mokoto message moko babi ba artiste ba vendre na bandako jusqu'à ce que programme go salama batumsu baza ko déclarer est-ce que matanga bato ba ko vendre na bandako mutakufi bato ba vendre na ndako ba yaka te côté wana président JP Massamba tango yo ke yango parce que moko ya ba membre ya ANTPC secrétaire général Oxygène nem taloba ki yango ba artiste ba vendre na bandako jusqu'à ce que programme ya eko salam na bien na ga tu domina no général Kasonga bi ke to vendre na ndako to matanga chaque côté o bangi singa o bunga mo vendre na le général comme ce matanga to yate o na bangi do siga o tieso ba mbila so yeba kangio tina bata famille bakanga bango ne bo idée na kineka ga général Kasonga mutalobi bongo na kanté bongo mais gloire à Dieu général batalobi mo wana te ke to yate mais ezala pasi ba na mona obela mabete ya lobeli ba sympathisant na bango alobeli bisoté alobeli batu na bango ba sympathisant ba ta plateforme na bango ba ya matanga te pe bazana ba raison personnelle mais biso na nga na uti kuna omona nga kuna na ye na vani muke na sere ke mana ngai et puis na ke musala do na nga na ndenge na nga na zo le lamu côté par rapport en termes de des ordres moi ba tapage comme ki wana moi ma belé et puis par rapport à mesures barrières tout ça il y a un bon mesures barrières ba pexi ba ke ba ko visiter de matanga non ba lobi distanciation faisala do yo moye cash ne te cash ne na nga yali na che lave men na nga yali na vani na batu 1 mètre neto vandi na 5 na vani ma muke na kena ngai na kibanzena na ngai poko lala baboy ko lala mais baboy te ke muto leka o visiter bat na matanga baboy yango te parce que tant yo muto siko ele ko la muto ma parti politique bata PPRD bazo se bata IDPS boyate matanga o akufia na boyate c'est dans sens asuka kana bat niga ya union sacrée be aneni izanga muna bango mais côté musalo ba c'est normal ngapa na ko matoka nza ne tu l'homme la main ngamba tu batoka nza nyo so ya nisa bakoya. Ça n'a rien à voir avec il y a l'obéli pratiquement battu na bango. Il y a rôle no il y a comédien ça Congo c'est impossible. Pour mon homme ba structure tellement belé mon homme dans la plateforme là au père de la mordeur de ya. Yo mo vous a informé que mama ba toiso bunda ba ko soigner comme ona ba ko benda ne comme ona et surtout na ba organisation belé wana ba ko benda na izo zala à tout moment ba désordre amikem na matin.
y a un azolo babilo wana ezozanga et ezozala tozo déplorer yango et ça la mabe boye ko laisser ba famille mona boblon boye ko laisser so collègue na bo ko bunda ngala uti na kati ça la soni na famille et ça la soni tant mieux boye ko le ndeko na bino na bondu d'une forme boye ndeko no bokei ba bala la te boye na minute uti musala o leki wana 20 minutes 30 minutes OK na yo va no OK na yo tu dois la réunion ça ma mardi tout ça programme et puis to kuta na morgue mais ko ya ko bunda et ça m'a bien t'aider boto na bolingo à chaque côté moto a na souci ndeko akufa ko bunda te on va poser bunda obi ke moto les gars qui ont tous les plans mais aux bunda c'est ça chaque fois qu'il envie tolérer ba bêtise en salama allez akufa la ndeko ne c'est ba bunda ki pourquoi blora bombo bunda c'est la honte à vous bossa makamako bunda wana et bossa la tapage aucun na sende au peut seulement $20 ba louer seulement une heure de temps mutuka so 30 minutes ou la ça tapage pour sende za pene pena wana mona ko mutuka zo louer mutuka na ko chauffer bango o chauffer nani nana bi na yo louer chauffer nani aya c'est démonstration moi 1 heure 30 minutes pas zongo c'est mutuka to louer moi lobby est na mutuka msuto comprendre que louer mutuka moi na mon petit moto zo bilamba mo ko tena biso aya chauffer ka bato sentir le lo pour les pièces. Où allons-nous avec les artistes? Où allons-nous? Voilà. Président JP Massamba, tu as déjà sur l'émission programme mais annengeni na mpona matanga parce que ba te belé baza oser la programme. Programme mais annengeni. Programme ali to oser la famille bagi bandeko bazoya d'ici fin semaine baroya. Mardi to kuta to soana tous les deux familles, famille artistique na famille biologique. Et puis to roya ba ke bon to kadi go matanga misango soit lundi soit mercredi soit jour boye ba misi poto le la maman chako avec badine na ranaye to retira dernière demain. Voilà. Tokanisa azana visite déjà lobby azana famille ba polo oyo pour bato bazoyango et ba kosala ndenge nini pour que bato bazana besoin pe na bike ba makambo belé osama par rapport no ya ba polo to pe président Elomé a pesaki déjà consigne kuna ba sala balata ba uniforme mo Christ azana mwinda mon Christ soki mwinda so tout ça blo mo abongo mon Christ azali mwinda koto to kanisa saide ya ba polo na ye to komona ba uniforme na ndenge robima wana eza ko s'engager kaka bino moko ba organisateur pour que bole la mama chako eza mo mabete mais ba tunini ba ko zwa o ba sepeli na ba polo oyo pour que ba contacter o bazo puis 243 89 89 97 076 puis 243 89 89 97 076 obenga okomenga na WhatsApp okozwangai dans la zone pour la mitune na pour la beyanyo la bino mutongo pe sa contribution na yo olinga mama chako obenga na pesi numéro famille na bango ozotini mbongo na ina paraphraser ka mukepo mo Kristo ali munda moni obi na Congo basakana la mbana so olati mo Kristo ali munda ba monyo na bar ozomina masanga donc munda neza na bar na kopo olati ba mo Kristo ali munda ozomina masanga non ilamba mo sacré mo mona ba lati ngo mukimso so na ngwa sali mbeya fante ba partie intime so libanda o mona koto o tala te poitrine tout libanda malati mo Kristo azali mwinda est-ce que mo Kristo wana nengo tembeya ezapeka mwinda totala mupende pembe bendongo te ba naso zo mona na totala naso no wana ya pembe to arranger côté ngaba ilamba moko na mona ngo za sacré so to mo yana ngo me tala sala sondage zoka on ba ba te bilambana bato wala te basana bongo mona bango na baba kopo ya gabi pe kuto ba sala e ba yepe ba luka eso uniforme mususu par rapport à ça oya kufaza moi si fa bango ne ba sa programme uniforme boto ebité mutu yo ça libre mutu mto gagner azana structure na ye mundana magam na ye oh ça la mon Christ ali de ba le bala tengana zo vendre la rapa ça mon Christ ali munda et la manga la mona pas maman na biso ba maman karbola tango a haute église d'ailleurs là ti ozo mona concentré serein maman haute église mon Christ mais le mon Christ ali munda o mona bi na ba nzembo ya boy ta au bien bazo bi na micro zo régner maintenant mon Christ ali munda o cameraman ngala sanga ba danse wana mon mon appelle la même elamba ba ok non ba flamingo est-ce que vous respectez mon Christ ba za munda na ja wana allez-y comprendre donc d'où nous la fondation tout ça le t-shirt au tourla tu as hommage hommage les en effigie na ye et go tiga la paix bano baroyara si maman na pe so bombi bien ah ils arrêtent la maman chako polo hommage na ye donc c'est un peu ça façon de là maman na biso chako voilà. Président JP Massamba Tokomina Souka, donc un mot de la fin et puis na évité ce qu'on baksa sous nini na onga na tuniote batu balandio baza oser la programme to senga kimezala
tosengi kimia ezala tosengi bomoko ezala na artiste na bino surtout ba initiateur ya ba structure na bino et par rapport ya bobseka mama chaque qui est vraiment na kimia nini ya suko ko lobe puis na moi ba dédicace na numéro de Jopesaki ngai na osenga ba tous dans ensemble structure nyonso ba chroniqueur na moi vous avez un appel quoi vous rappelez quoi la Yves Pane vous avez un appel quoi Junior Mouabo boya na ba cotisation na pas famille chaque président na ba structure na ye ba na ba cotisation pas famille donc mutu nyonso na structure aya na contribution na ye c'est le geste qui compte boya na ngoto noto za mbonga to mena masanga ezo kitsabiso mais to le na ndenge na biso oyo mona ngana mabe je m'excuse vous appelez au droit au ça droit de réponse tenanga pour nga na lobinde eux ils concerné ngai nga na penser na ngai tout ça geste dans mon famille geste ne manque ba ba moninga malam na tango passe ke na bisengo tout ce que nous allons faire chaque fois mon mes famille na ye et le ba merci donc nzamba la pambola mon sur l'émission yo tout ça la unité IGFA mais na cinq na bino vous avez organisé bino mata presse vous tapez moudin bo ça na interview bazo bundae brr ba ça nini brr mo ko sali mwinda balati bazana bar brr c'est honteux nzambe apambola bino na pesi mbote na koko danzombo mama mbele mama mengo vedaf mangobo ya René et touché ma casse René qui mbateke moto moko moringa na pesi venga dozo mokere corona na pesi mbote baba mongita mongrishu na pesi papi musui na pesi mbote ya massa na pesi mbote bambo fifi na Canada Jojo Vita na Canada Gimanda na Canada baebanganyo so bana Mozambique bana tokanisa rendez-vous pesa mi lobby na 10h côté la pa ya maman pour visiter famille bote ya maman Chako. La fondation va visiter la famille de Chako. C'est ça la pa na biso. Na peso ya bino ba sosti musubolanda. Biso to ça la première pas. Bande ko bolanda za ma bete. Nzamba lola apambola bino. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Bolanda Kibiso de partout à travers Jodet Waïkwa Télévision. Donc, et Bolanda Vidéo, on a Jodet Waïkwa Télévision, Bolanda Vidéo, on a Tokanisa. Merci à notre le boss, la patronne, maman Jodet Waïkwa, la patronne à Bolanda Biso, na papa Bobo Waïkwa, le boss. Alors, on a Viviane Diasonama, papa Serge Diasonama, papa Anja Waïkwa, maman Mado Waïkwa, voilà. Et puis la marraine Ochichi, Bolanda Biso partout. Mon ami, si on veut mettre aux États-Unis, à Mokashi Kamo, Trésor Makembi, na Maroc, Trésor Makembi, Daniel Palang, na Maroc, Trésor Makembi, na Maroc, et puis dans un monde, il y a Laurent Poutou, Aza Olanda Bisso, il y a Rolé Mangala, prêtre et Rosanganate, Fondation FRM, Boza Ebele, merci, vraiment, donc c'est ça, bon, continuez à s'abonner, à liker, à partager, n'ayez pas message dans l'émission dans temps réel. On se retrouve au prochain numéro. Bye. L'heure est grave. Bakata, on a chanté.